Matondo mingi na bino banso balandi ya Congo sur cette télévision. Merci na bino ninge boponi lisusu Congo sur cette télévision pote bozala informé. Dan Mosengo nde azali présentateur ya émission na bino alelo na émission oyo bolingaka mingi Buzz avec 2M. Lisolo nini na memeli bino boyebi ete mokonzi ya mboka il faut apona premier ministre oyo ko diriger mboka. Il sera censé ya kozala membre ya Union Sacrée. Nani yango kozala le premier ministre? La qualité ni premier ministre wana fois zalango ndezali sujet na biso ya émission ya lelo ba population congolaise veut qui azala premier ministre pe ba qualité ni ezali nde sujet ya émission na biso ya lelo na sengi bino bonso bozali kolanda biso bo s'abonner massivement pe bo sala ete batu mususu ba s'abonner Bokendete Toki Banda émission na biso. Avant de commencer l'émission proprement dite, je tiens à remercier d'abord mon équipe technique. Mon équipe technique qui est toujours composée de Gloire qui a Mouinia, Beni Mafouza, cette agence la Libota centrale qui me suit partout pour être très bien informé dans Congo sur cette télévision. C'est grâce à cette agence la Libota centrale. Je ne peux jamais oublier mon chef Midemboni, États-Unis, na Pesi Mbote. Tout le mingiti Tokende Tobanda Lisolo na ba interlocuteur na biso tona ba intervenant na émission nana ngo za la premier ministre ba qualité d'une fois za nango ndebo ko découvrir ngo na kati ya émission oyo ezali présenté par Dan Mosengo. Merci beaucoup à vous d'avoir choisi Congo sur cette télévision. Bonjour Tata. Bonjour papa. Bonne santé. Qui m'a santé za malam. Bonne union sacrée. Ah union sacrée ça fonctionner kitoko. Solo. Oui, il fonctionner kitoko ya malam ezali kaka toujours c'est la première ministre je crois semaine ce qui est raté entre semaines la première ministre déjà sur le terrain. Pour nayo ba qualité ni premier ministre wa il faut azala nango. Selon la condition ya mboka na biso le président Bibi a nommé un informateur. Balobi muta ko za premier ministre ezala partout azali majorité na kati ya nini ya Assemblée nationale. Ba ta saki musala na e déjà azwaki asisaki apesi président rapport. Je crois que c'est la présidente de ako nommé premier ministre. Pour nabiso to ko koloba ke oyo kingani mais le chef de l'état ndé ayebi premier ministre. Par la majorité dans l'Union sacrée, il y a primatisé selon la condition de Mboka Nabiso. Mais il y a l'Union sacrée, tout ça on a des points à poste. Oh, il est là, même IDPS. Il y a peine à droit à cause de primatisé parce que tout ça majorité. Mais par rapport à des combo ezotanga manana, ezotanga ba couleur, ba combo ezotanga ma combo ya Vital Kamerhe pe ezali kozonga pona yo ozolobani. Pour nous, ils allaient malin pour la démocratie. Nous avons la liberté la liberté d'expression. Mais Vital Kamerhe va condamner il y a 20 ans. Alors, ma première ministre a procès sur un appel déjà banda qui peut déjà quoi quitter pas comme premier ministre. Et le monde a baxé ça boy. Vital Kamerhe va condamner qui est. Azo c'est la cour ya Souka. Je crois procès c'est lundi. 15 déjà. C'est lundi non? Lundi le 15. Dossier nezali lundi kaka ndenga sambelaki bakobandela ngo ndena zero baotala jugement ya sambisaki na oyo bakobanda ngo lundi soki en plus pe bato bele baoyeba te na cour esika ki cour asuka wana soki aza na raison baolibere mais so aza na tort bakobakisa sous 5 ans. Comme Mouché Zotanga Manakati, Marie-Josée, il faut ressortissante, il y a peu perdu. Est-ce que vous avez montré le sous, il y a peu perdu à Kambali sous le gouvernement? Est-ce que c'est l'idée à Malam, tout c'est l'idée? C'est pas la question de tout le monde Malam. Il y a des députés qui sont FCC. FCC a une plateforme. Basé sur les députés FCC. Le bien député a peu perdu. Il y a peu perdu. Il y a des membres, il y a peu perdu. Il y a des membres. Mais je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Ah, biso bazwa biso ah bachibala. Bazwa biso bato belé. Et bon mosuka na. Babadi banga bazwa biso bango. Je dois changer. Ngana moni ka Kabila la ne sous chef te siko na za simane point. Mais faut na za la siko yo, ceux qui na bebisa ki réputation na devant peuple. C'est-à-dire faut na soit un azo fallait moi faut na ki na sima ya vision ya chef de l'état faut na saler là. Mais Kabila za ne sous mo kondi tenga ki ndaka pa Kabila na ki ndakofuka mela. Et au moins na te sa charge. Ata na za ki na ngama na za ki muta PPRD. Na zui décision nga moko na quitter na nga na continent na union ça. Le problème est ça. Merci beaucoup vraiment et de bonnes choses à vous. Ah merci, mais on a CPD. Nous continuons toujours comme émission. Merci, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Mais ma santé est bien. Mon conseiller Mboka, il faut nommer premier ministre. Pour Nayo, et quoi kozala nani?
Mais selon Ngai, OPC non moi idée, ce que vous avez conseillé na yo répondre nani. Selon mes analyses sur les lots, Mokozamboka azana secret na magamana ya konomé premier ministre. Parce que biso to ko sala analyse mais to yebi oye a préparer kité. Na premier ministre selon politique ya Congo, to monaka ce qui président lobby que non a nommé informateur. Informateur on a identifié majorité. Mais na souka montana ko comme premier ministre. Mais selon oyo barime réseau tamboula. Les autres tamboula partout bazolo bako mais c'est bâti à cause du premier ministre. Mais la barime on peut bazolo ba Vital Kamerhe le premier ministre. Bon. Ce tozongi bazolo bongo le retour dans pays démocratie, la démocratie règne. Montunyo sa ko lo ba propos ya lingi mais Vital Kamerhe pour na ngaya ko premier ministre c'était parce qu'aza éteni politique, aza prisonnier politique. Bakanga ki pour na crime ya salaki ya koyiba mbongo ya l'état. Bakoki kochaye premier ministre wana eza sonyi pona Congo. Yango wana premier ministre ya ka président emoko ayebi muto akocha premier ministre na kacha mboko oyo. Akoza pe membre PPRD. Normalement si aza membre ya PPRD batunyoso baza mabete. Batunyoso tozana bato bazana bonne foi, bonne volonté ya kosala mosala mboka poke mboka ekende liboso. Ba eloko nini eza ko baby sa image ya PPRD. Parce que bazako deméré et pas ya moko bazo benga autorité morale. Mais Kabila a le sous-chef té, a le sous-autorité morale té. La Cour constitutionnelle en tant que juridiction ya likolo a pekisima comme ya autorité morale na kati ya Congo. Et Sengeli même si obacha monti ya PPRD a kolanda vision ya mokonzi ya moko. A kosala de toutes les façons pour que mokonzi ya moko sepelana ye. A cela population peut sepelana. Oui, population a recevé na muntu malam. Ceux qui a sali musala bien, to recevez na e biso ba population, souverain primaire. Merci. Ouais. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bonjour papa Nangai. Ah bonjour papa. Bonne santé. En tout cas qui mes amis. Bana kala na monio wa nous senga ete ozali loba. Isolo na biso ezali ya likamuna premier ministre. Mokonzi ya mboka il faut nommer premier ministre. Pona yo ekokozala na ye. C'est ceux qui ozali qui proche à mokonzi ya mboka ngoko pesa idée nini. En tout cas, merci na la parole, nous remercions la parole. Vraiment, ce qui est allé qui ponanga, na koka kena nous proposer te. Pona nini? Parce que to biso to aider président, to kako aider président na mabe. To tomboka awa, kata coalition. Sala boye, zongi sa boye. Nzoka o biso to zoko memela président ezalaki yango te. Lelo président la biso politique moko ya likolo na biso mo to a surpris. Alors Nandenge aeko kata libala aeko sala union sacrée vraiment ezole que la biso parce que tozaki tout attentif à koyeba te que un jour a sala union sacrée. Alors union sacrée wana yango wana ka ke uti na FCC lelo ekomi union sacrée. Alors bato bakweisaki Janine Mabunda bango wana peka ba votaki ye. Alors, pour la première ministre, président a la choix oyo et kozalake yena premier ministre wana baza même moral nengena kinto lobaka ba même moral même si ko uta na parti nini mais baza la même moral même si ko uta na PPRD et loke bank saka batu PPRD nini PPRD comme lokola nyoka donc tango yoki ka PPRD alobi mutakabila et loke bangi saka batu yango wana solo biga PPRD lisumu c'est pour na yo soki premier ministre aza mutu ya PPRD pour na ezana un problème non pour na nga ndenge na taleli coalition ndenge kufeli na bato ba uti na PPRD ngo parce que tous les FCC wana sont des PPRD parce que balaki na autorité morale mais ba yesko na kata coalition ya union sacrée de la nation. Alors ndenge ba ye wana président akotala na batu nyonso wana o azana compétence ya kosala pour peuple ye wana nde président akocha atiaka kate po ayebani to tchaki Janine Mabunda akutu to meka 15% ya ba femme sur 30% votant na parlement 15% ou te kokaki te to moni Mabunda ndenga ko ici donc tina akocha bana basi ezate mais n'a pas si bango malchancé que ote non papa na lobaki bana basité non akoki kozala mwana mwasi mais azala na vision ya président soka za na vision ya Fachi
asla wana nde ba totambola nzela moko po 1 ba ambition na efo ezala oyo tangu ba parlementaire bazoloba ke non premier ministre kuna tozomona clarté na Beni invité ba ministre na ye oyo azana domaine ya par exemple ministre de la justice kuna toyoki bien te bato moko bayiba ki olobi nini ministre de la défense kuna tozoyoka bien te kuna Beni eza ko kabwana olobi nini. Ainsi, donc, merci na baksa question musu likolo mususu kombo pe Vital Kamerhe ezali kotangama na ba candidat ya primature wana pona yozolo banini pona. Bon papa, omoni Vital Kamerhe na mboko yo. Ya gine ko aider chef de l'état te vérité za moko pona ko lobango. Loba papa, loba. Vérité za moko, Vital Kamerhe a ko aider chef de l'état te ayaki pion. Mais chef de l'état découvra qui est. Mais loko la ka mutema malamu azo bombe kaka mais nzamba la la kate yemo yibi 57 millions de dollars papa tala tozo souffrir ya azango kaka tiena poche abaleli babasi na ye asaleli makambo eza mikutu ezo longo banate. Alors Vital Kamerhe na mboko yo ce qui pona nga ba clouer ata na CT baba ki ne kuluzu ba clouer ata na CT donc liwa Jésus goûter à la bien pona Vital Kamerhe donc tobo sanaye na scène politique ya Congo. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Vraiment merci. Voilà, petit à petit nous allons vers la fin de cette émission. Donc on est intervenir vraiment pour clôturer l'émission à l'élo. C'est une très belle émission. Qui sera le prochain premier ministre? C'est ça que vous allez découvrir dans cette émission qui passe la population par rapport à ce premier ministre. Ah, il y a un problème sérieux. Tout continue l'émission à Bissau. Le premier ministre par rapport à l'analyse politique, il faut avoir la qualité. Bon, qualité à Liboso, et bon, on a un souci à peuple, souci à jeunesse. Azala peine à posa, il y a travailler na président de la République pour na kobongisa mboka oyo. Mboka oyo eza munene. Ben so tali peuple ne to vivre le roi na mboka na biso te. Mais Dieu merci le roi to na président na biso o alingi mboka to sengi pe na premier ministre o akokota. Ata la problème ya peuple social. Travail ba jeune basala ngana auto sepela pe par rapport à la qualité le biwana na ba politicien ba acteur politique en Burana biso nani ba kocha par rapport à la qualité. Bon par rapport à la qualité wana ba c'est belé même na o ba travailler na Kabila na ba wala ki libanda baza tellement belé ba na ba qualité wana mais azala ndesko na bonne foi on a travailler bien. On a eu mutu moko ya PPRD ressortissant ya FCC soit le premier ministre ils ont dérangé dans côté. Bon, pour nous déranger parce que les ala qui moni tête ndezala kamabe parce que bande ko zo liboso ba injonction ya likolo ki basala boy mais o loko la ba laver de mutu président na biso azawana ye monde ya otambola siko otambusa premier ministre wana na guna ya union sacrée. Vital Kamerhe premier ministre pour na yo lobi. Vital Kamerhe comment vous circuler pays pesant na kazi ba tiluko Marie-José il faut que Vital Kamerhe yepe komboneza na kazi on zo kantsani. Bon, bah comme on soit bien, mais Vital Kamerhe, on a bien dans boloko. Azar un procès un appel, bah libérer par comme premier ministre. On ne sait jamais Mandela, on va bien en prison à quoi président. Ouais, Vital Kamerhe, conseil on a payé ça, ceux qui Azar quitté lundi au le 15 à Lukano terre copément, parce que tu es Vital Kamerhe le gouvernement et bandaki. Dossier 15 millions catholique et tambolaki deuxième mukonamboka bomila ki moto deuxième dossier et ko rebondi ba millions et belé pour na makamunyo so salaki ngana opesa conseil so kaza quitter lundi wana azwa terre ko paiement atika no baninga musupe ba travailler na place na. Merci beaucoup et de bonnes choses à vous. Merci beaucoup merci. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Le prochain premier ministre selon la population Boiti Kolandango awana ko singa na bino bonso pour s'abonner vraiment massivement sur Congo sur cette télévision. Car vous ne serez pas d'ici à travers votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit le cardinal de la presse. Je remercie mon équipe technique, cette agence Libota Centrale derrière la caméra qui me suit partout, qui m'aide vraiment. Les recours en akati yabanda kunami nous. Ba commentaire nabino pour partager l'émission. Tous allez causer là bas commentaire nabino enfin que tu améliorer l'issue sur Moussala. Voilà, je suis vraiment arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous tous. À une prochaine émission. Le rendez-vous et seulement sur Congo sur cette télévision, sur la même chaîne, la même émission, Buzz avec DM, c'est bel et bien Dan Mosengo, le cardinal de la presse. Merci beaucoup à vous tous.